Cuisine Yannick TV Ndema. Je suis avec Mam Sila Bissalou Bekam Pomba Sen les Abakou toujours. La maman des Abakou. Ah olé kate aya. Je suis Sila Bissal. Pambola ye motema azana ngwa sel pa na biso ba oyo asina ngwe sino ba o basila po azana motema na osala ngo. Ah oui. Na osala ngo. Oui. Ça allait bien, ça allait. Les Abakou baza ba ange. Et au moment où tu as piste. Côte ça yo. Oh. Tableau nyo so no vitaza. A o créer lo ba tableau. Mon azong na fanga moi so azala wapi bandaka. Oh, c'est un maya miso. Oui. Pour tout ça le bola moi faut lo baka. Si. Et puis Kevin nga na vena ndako to mso zo resumo on futa ndako isate. O tourna raté. Makamana nyosu ngana mwana beteleza na zeso na vandi yokana na omuni lo rebomu o lo bakate o likobomba makanga mutema. Emotion na velo vita yaba no mekanga. Kapela $10. Na tika na vana soka na lobi nga comprendre que oyo eloko ezate moi yemo kwa bimisi. Lobo olambati. Kamina lo luka makambo po ali tika na vanda. Ayebi ki na o travailler te. Ayebi ki musana bisesa tonga ke tournage na sumwa ndambo ane suninga. Menga na sui ba ne belé na tourna kate. Mena o futela ndako na zana bana folia obeli peta msute komi ba obeli o mona ki fani no yo obenga tindo lombongo somba kisi. Azate. Mais même si on peut s'engager sengo wana nga binzambi. Moi so aza déjà kopambwa ma. Ah oui. Mais c'est longue vie. Pour na biso bato to sila, bato to zanga na biso valeur, bato to zanga succès. Même si ko lokota lofita mobo asila kana miso abato. APC sous valeur wana. Nzamba pambola mamisi. Et puis dans au film bimi, les Abakou baza ba ange. Kokota na chaîne mo bato ba fongoli motema ba yambi eza kwa na mbisité. Miso papa ko commenter même si était même si oyoka ba fan na ye. Normal mais za bongo. Akoyoka ba fan na ye. Mais ba yambi nga na ndengi moko. Et puis kenga moso na fan na komi ko seka. Na beti liso na ba voisine nga nyata ko mobeta la liso la mamisi. Po akeyo ali boso yamba kinga. Na tala ki do mota ko tapesa kinga te kaka ke. Et puis faut na jouer 15 tableaux mais na jouer coller 15 tableaux. Na lebi na ngo moko bilambe sina ko mo lukela mbaolata. Azo sa yo kako jouer po bato baye bakelo vita. Azali. Buta bongo siko. Bolamo yo ya sel pa lo vita. Le vita alala ki na ala musinga. Na ozanga te otanga komboni partout. Zamba pambola ye motemo azana ngwa sel pa na biso ba oyo asina ngo sino ba o basila. Po azana motema na osala ngo. Ah oui. Na osala ngo. Oui. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokoute la bino partout besoin mi wana bambote topesaka avant ko bande émission na biso. Avant ko bande émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala kolamukeza habitude te zaka kangolu ya nzambe tomoni mukolo alelo. Baba kuku oye toujours maboko likolo pona Mam Sila Bissalou. Ba vrai abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Ngolunde makambo ayaya bongonde. Ba maman, j'espère que mon miniature wana eza 3 personnes. Miniature wana eza Lovita, eza Sila Bissalou Bekam Pomba Sen Rambo. Aigle nzamba ba trophée. Wana msusu eza belle vie Kandila patrona. J'espère boyebi bango très bien koleka cuisine Yannick TV na bino. Bande kona ngai. Oh nana s'abonner na chaîne cuisine Yannick TV te ce que ça c'est la première fois que vous appelez. S'il vous plaît, s'abonner, commenter, partager et que ça la bien ma casse. Awa to finga raté. Ah to pesaka toujours kaka conseil. Et au cuisine Yannick TV zanango a partager kango toujours avec vous. Beaucoup commenter, bo aimer, bo partager vidéo et que ça la bien coach na live nanga o j'aime au commenter et ndeka to kende ndeka makamango ezo sala ma c'est que bien. Bana mama kotala bolamu ya Sila Bissalou.
ezoganga monde entier. Kotala bandeko asila bisalu ya basi ya mibali ndenge bazo témoigner pona ndeko na bango sila bisalu aza mwana bato ya Nzambe ezomonana na miso ya bato. Biso kutu bato ya mokili de pro de l'ouest ozomone bo combien de fois pa Nzambe bandeko na ngai. Parce que Lovita lelo aye, Lovita est na randote. Lovita aye na ba vérité, maman na ba vérité. Parce que bo jo eza boko oka Lovita nenga zo loba, bo be preuve eza. Ba video eza bo jo eza boko oka Lovita ndenge moko azo expliquer très bien que le kapuizi yani kitivi na bino. Bana mama, Nzambe soka zo pambola muntu balobi élévation vient de Dieu. Élévation ainsi là et où tu pas Nzambe. Nzambe to mona ka ete Nzambe asalaka toujours na canal à batu. Nzambe asalaka d'une manière d'une autre. Bandero na ngai. Cuisine yani kitivi alobaka sila bisol aza mangete là. Bon moi na njete ba mange ko za la vert mais so eza moko eza ka jaune mutu nyoto olinga beta ka libanga na manga jaune na poali yango eza lokwa achiti la bisalu yoko cuisine yani kitivi alobaka na baku kwa monde tie baku ka sila bisalu bandeka cuisine yani kitivi photo to kata ko prier pour na sila bisalu aujourd'hui vraiment tanta 3 minutes au prier pour na sila bisalu ba oyo balingaka sila bisalu ba fana sila bisalu to kata ya ko prier pour na mamis na biso o ko aider si la biso na tous les domaines surtout na ba prière eza très important bande wananga faut prier pour na mamis na biso kotala bolamu ya mamis to mona ka muntu soki ake ko jouer quelque part na groupe mo ba bengi si a jouer ba pese mo enveloppe ni abaluki azongi esili mais kotala na kati ya SB équipe internationale ya munene si la bisal soki a bengi si aussi so jouer nenge za enveloppe yango mais batu bazo témoigner si la bisal kutu azane wana te potolo ba ko présence ya sila babanga ki yango bazo loba non absence ya sila ba bengi si ndeko na ene émission ndeko na moko azoloba bola mwa sila lobi Nzambe pambola sila bisalu pambole parce que na kundama ase kuisinga kotala lokola Lovita esali ba nena ba ne ajua kalisusu te na mémoire na biso kutu to bosa na déjà to ebika Lovita mutu mwa fi mo boya kala na l'époque wana ba njonjing ndeza la ka ba major zolo mais l'époque to eba sous Lovita te to ebika ba Cardozo to ebi ba Barcelone to ebika ba Linda Côté to ebi ba Michou Memele to mona ka ba no amkem ko bazo bima bande ko na biso abasi mais Lovita to bosa na ye na nenga mabete mais to bosa ne kana papa ajuali soute kotala appel à sila bisalu écoute Lovita na maboko mbande ngonanga Lovita abi amoni lokwa pa mazor zolo ndenge abanda ko benga bango bande ngonanga oveno ka boye oyo ka vraiment na matoya mute komite na miso ya mute monani te na mutema mute matite appel mo be sila bisalu abengo bongisa ya ko jouer le na jour boye bana mama bonga bolo bo si la bisala za mabe te si la bisala za ne mabe te mutu nyoto na vie azara na mabele na malamu na ye mais soko otala ka mabe mutu o salisa mutu te mais soko otala tabola mu moko ke yani ke apese nga kopa mai yani ke bisenga kota anachabe ya to zaka bien na cuisine yani kina bino bongo te bana mama botala va bolamu ya si la bisalu bande kone bango moko bazolo bana absence ya si la bisalu parce que ça rando te ezate présence asi la bisalu mais en absence asi la botala Lovita nenga zoloba nenga zo témoigner azoloba même na vivre prouver na ye bande rona ngai tina te komara na tina si la zo kende ko bimisela biso ba o ba kundama si la zo kende ko bimisela biso ba o ba bosa na bango na mémoire zo siekwisa bango azane Yesu te mazalo kola mwana bato Nzambe o ka va petit Dieu ça vraiment si la bisalu parce que aussi la bisalu so sala faut la ka muto amour faut la ka mama d'amour o sala biloko bongo ndeko mo ba bosa na bango ekutu oko kundolie yaka jouer si ko pesa makambo beta 9 2 3 et que ça leur bien Lovita lobi ko bana mama te
téléphone écoute ezala ki soki evandi esonaka lisusu te azala ata na bafani susu te taka bafani mpe balingaka kaka bamona koka oza toujours mais bafani babosana même Lovita alobi jouer kaka na tempête na destin croisé j'ai fongwami j'ai fongwami Lovita lobi ba téléphone so atiki téléphone wana bala mama téléphone sonne ba akati azu appel tellement ça la Lovita esengo alobi na ko bomba ngote nzamba opini nga fona loba fona témoigner eza miracle na komi ko seka bana mama cuisine Yannick alobi non bomba te non mais melo ba cook non mais melo ba vrai ba bonné na ngato sepela ensemble parce que eza lipamboli pona mam sisila eza lipamboli pona ba cook biso nyonso bazo lobela biso bolamu esala ka bien bandeko nanga mwana balakisa ka msape suka ka mabe mais bazo témoigner ba bénédiction pona ba cook ba ange nzambe fa pambola ba cook asila bisalu nyonso partout aux amis de pro de loin tellement boza bana bolingolo kwa ka mama na biso ye moko ezomona na miso abatu ezomona na bandeko nanga balobi misika misuku tu batali ye ajua kala tato cheya opesa makamte yo vanda mais si la bisalu azokende ko sécuisa bomona kinenga sécuisa Vivienne bomona kinenga kende ki ko sécuisa Vivienne asekwa zongi na page bomoni ndenga ko sécuisa Lovita bomoni ndenga kende ko sécuisa mobali nani bo manifester na ba commentaire na bosa ni kombone mobali nani nzambe nanga na bosa ni kombone bandiko nanga tellement si la bisalu azo sécuisa batu vaché bon kombo e vaché akenda babosa ne mais si la bisalu akeko sécuisa zo pesa makambo zwa makambo ekezongi ekunda mesekui ya boye nzamba pambola sila te pourquoi nzambe fa pambola sila po sila bisalu oazo sala ezomonana mam sisila nzamba lola pambolo a continuer toujours ko pambolo zala toujours na mutema oyo continuer toujours ko sekta ba oba monana kate ba oba koma désespéré ba oba sila valeur oyo karatina te koma na tina bikende bizonga bazwa valeur ba oba kundama ba oba bosana ba numéro na ba oba numéro na bango ese kwa ba appel fongwama pambolo ba ninga na kaka nengo zala toujours bongo bana mama cuisine Yannick TV azalaka banki te ona memela ki bino na mukolo lelo yango bandeko nanga na lingi sikona balancer bino moko boyo kasiko Lovita ndenge azoloba bien koleka cuisine Yannick TV na bino à suivre nga la pesa nanga na yebite so na joie bien te tant so bat babosa nanga no benga nani afin on va délaisser attends on va comédie bon ça là baraté que Lovita moi ça là ils sont mon na fête ba artiste et comédien ba chope na groupe batanga te mais le fête maman des groupes ba chayo te ba tanga feka te ba chayo tika na imon na biso allez ole kawana to bani pe to sola na biso na to sola ka to sana betela ite li solo ke ndeko comme na SBC ngilanga non yemo kaka mkomsusu ay bisinga na sola na mamsi uta okamuza kana kini yipoza mtefuna okomela ka batu te ngabi omoni emoko komela mutu ono tuna tamususu mutu musako abite foko maka si normalement eko leka nango wana navanda ngabo na buto nesi lelo na poko lelo ba 19 na vana mo ka appel coach pona za numéro mamsi na téléphone nga na za numéro ba tebe na komala ngati na moka appel normal WhatsApp te allo Lovita wana Lovita nga mamsi lobosa tournage même 15 tableaux 15 tennis pardon ngabi mamsi na bi lobosa tournage ongo tuna ni lera na 15 tennis tuna na place bo tourner référence ya yebi akati en tout cas na fandi na bi mamsa benginga na tourner 15 tableaux film liboso ke kota pane 15 tableaux même 15 tennis na kanga na ndako noka plaisir mo bo sala nganoka ebi esengo mo bo ezaki so major abengi au moins pour la libre appelle la major nemi ne ndo sikaka nyos kalum na film major ndi na soke mo facile ngabi si la bengi ngako na bengi ba motereza ngabi nane si la benga bi na ibisaki obenga lobi na tongo na benga bi yaka na ndako zwanga poto
ok nazwi mpe na ye na ndako tokomi na ndako tokenda tourne na Gombe ta tokomi wana na vandi mwa timide kaka mwa yo mwa kala kaka na vandi bato nyonso bazalaki topesani bambote mams ntango akotaki apesaki nga lisusu esengo makasi nalingana na ngai me nalingi lisu makasi ocomprendre ya mutu moboye na moma moboye ta mosu motema no eza kozuka ye kolongola pota na tie glace ozwi pio na motema kokota-kotaki akeyo apesaki epa na nga apesi nga courage en jouer Lovita ça va okenda wapi okala bwepo obengaka pe te fo ibengaka abandi ebike naondima teke mamisi mutu aosola na Lovita bongo mpo nazalanga mutu pamba nayebani na nga te komba Lovita esesila nango pokutana mutu oyo deja aza na gazi likolo apeso bavaleur wana seki fo ezalaka aye ebele basala yango te lelo toomona mutu so aza na succès makasi mpo oyo aza na se apesi valeur wana aopesa ngo te me mamisi asali opa na nga ezaki Lovita te eza mpo aza mutu akomikitisa atinga sikoyo tokomi nde biso mbale ndenge moko epuis toye kojoue amamolinga nkombo ya Kenge so tojoue na ye omwa mutu aopesa bapiste tableau nyonso Lovita aza aocrée lo batableau emona zongo na vanga mwa mwaso azala wapi bandaka oui mutu so asali yo bolamu efo kolobaka epuis Kevin nga na vai na ndako to moso ozo reso mbongo ofuta ndako eza te otungunaka te makambo wana nyonso nga na mwana beteleza nazali so na vandi yokana na omoni loko ebomu olobaka te olikobomba makambo na motema emoso na vandi Lovita ya bana omekanga kabela na $10 na natika na vanda soka na lobi bonga comprendre ke oyo eloko eza te mwa ye moko abimisi lobi olambati kami nano luka makambo mpo alitikaka na vanda ayebi ke na otravaille te ayebi ke musana biso eza ntongo nake tournage nazwi mwa ndambo ane suninga me nga nazwi bane ebele na tournaka te me na ofutela ndako naza na bana folia obeli mpe ta mosuku te komi boobeli omonaki fani nini oyo obenga tindelo mbongo sombakisi aza te me mamisi ye opesanga esengo wana nga binzambi mwa mwaso aza deja akopambwama me apesa ye longue vie mpo na biso bato tosila bato tozanga na biso valeur bato tozanga succès mamisi ye kolokota Lovita mobo asilaka na miso ya bato apesa esu valeur wana nzambe apambola mamisi epuis ntango film ebimi leza bakuki baza baange kokota na chaîne mo bato bafongoli motema bayambi yo eza kwanga na mbisi te Tango banguna bakolanda ngai, yondo kimisaka ngai.